Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Barobi nini BioNews Télévision. BioNews Télévision, c'est-à-dire awa format réalité, awa jeli kamboya BioNews Télévision balobi chaîne moko boye ezo sala na bondenge na ngope moko boye. Bango baba mise à part moko boye. Ezali na le balobi Daniel Lebika, garçon moko ye moko pe bio. Et voilà, vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement, mesdames et messieurs. Merci d'être là devant vos postes télévisuels et vous êtes nombreux de partout, vous nous suivez avec attention. Soutenus, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, et surtout que tous ensemble pour un seul but. Nous on en a fait des choses, nous on en a passé les étapes, même si c'était pas toujours rose, mais quand même on a affronté des réalités. Dieu nous a fait grâce d'être là en vie, en bonne santé, en équilibre. Voilà, pour cette occasion on va dire un grand merci à notre Dieu, lui le maître de temps et de circonstances. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à cette grande équipe technique qui sont toujours là au four au moulin. Il est derrière la caméra, il s'appelle Merlin Niwa Mobile Amundou. Merci d'être avec moi au jour d'aujourd'hui. On est ensemble, il n'y a pas de souci, et surtout que tous ensemble pour un seul but. Mesdames et messieurs, on va aussi dire un grand merci à ces grands messieurs et à ces grandes dames qui nous suivent de partout. Merci d'être scotchés, branchés ici dans BioNews Télévision. Aujourd'hui, on va faire le point sur les i. On va mettre vraiment à l'explication avec notre star. Elle sera ici sur place pour nous expliquer un peu l'histoire de ma vie, comment c'est passé, comment s'est déroulé, comment était la situation, comment, bah réalité ni bakouté nango, bah difficulté ni bakouté nango, comment, pour tout ça la psycho, fin, il y a histoire na biso. Si nous parlons le même langage avec Merlin Niwa, est-ce qu'on peut faire entrer notre star? Merci, elle s'appelle Nassi Krayembe. Au jour d'aujourd'hui, on va essayer un peu de discuter avec elle, parler de l'histoire de ma vie. Hein? Oui, Daniel, garçon bio. Oui. Histoire de ma vie, de ma camp. Voilà, tu as l'histoire de ma vie. Les lots sont bakota la biso, ba comprendre déjà na niazana ta plateau na biso c'est Nassi Krayembe. Les lots l'histoire de ma vie, batuno so ba ko tuna batuno so ba ko regretter moki ba bi kino film yaki mo pousser. Izaki pour nani? Non, film est dans bon a évité hein. Ba remarque na bango de ça la keto call ça musala comme appelons bien mais on a na yebza ba fond nanga ba téléspectateurs nous a BioNews au balanda rabiso na yebza bango ke film na biso histoire de ma vie on ezaki nde premier volume ya histoire de ma vie deuxième volume pe ezoya na ndenge bomoni ki quoi ba minute ezaki mukie na promettre bino que la prochaine fois na bakisa ba minute pour et ça ira bien. Voilà, la prochaine fois au bakisa minute pour ça la bien. Mais non, dis-nous un peu Nassi Krayembe, comment était l'histoire? L'histoire était fondée kakabne bozara ba script komi to histoire vraiment ezaki vrai car non comment quoi. Bon, comme on a toujours dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça histoire vraie, et ça histoire fondée, et ça histoire vraie, histoire au moutumoro à l'écanango. Et puis, nous avons réalisé ça. Voilà. Donc aujourd'hui comme un film, donc makambo eleka na bomo inayo no betelango makambo eleka na bomo inayo no ondimi obeta yango pe opesa batu ozana idée nina. Oui, Daniel, comme un film, c'est un film à Libosote, et ça a plus de 12 films déjà écrits. Témoin de Mami Ndondo Solange, Ndaye, Bipotan, na Komarason, na Sisi Kokoma, na Bengake, na Associare, Maman Tala, na Komi Boye. Et ça, premier film, et ça, dernier film, et ça, na 12 films, on a tourné, mais et ça, histoire vraie, et na tourné, bon, ils ont déjà les passé, mais ils ont histoire vécue. Na tourné en Kandeza qui va na. Voilà. Et ça makambo tozo mona na katia babilili, makambo tozo bika na katia film on. Et ça makambo Nassi Krayembe à viva. Oui, et ça makambo na quoi na parcours à vie na leka na ba makambo wana et puis makambo so peut to bakisi kaka quand de balobaka ke artiste et comédien toza ba éducateur en masse na bakisi pe mayele mususu pona ko éduquer ba parents ou bien ba na lobani ba oncle ou bien ba to batika na bana ba ndeko na bango façon ni ba ko gérer bana façon ni ba ko éduquer bana po tala conséquence nan tant babo ki Krayembe libanda aki okuta na
Pierrot bakanda ne pas dans ba méchant basi a violé Kayembe bino boye bikandeli kaki. Voilà mesdames et messieurs, vous comprenez, je suis avec Nassi Kayembe déjà. Oh wapi a pesaki biselo kwa malam na kati ya Bio News télévision et tabusama qui vraiment malam mingi et vous avez compris par rapport il y a déroulement non storo betali solo hein. Maman Arlette Kilolo Célina depuis quelque part au Hollande biso avec attention soutenue, maman Brigitte Ngoma, maman Nadège Bidunga, merci d'être là scotché, maman Léontine Science. Merci vraiment maman parce que on a toujours osé motiver Daniel Lebic, maman Francine Kala, un grand merci à vous, grand merci aussi à notre papa pasteur César Massamba, merci depuis quelque part vous nous suivez aussi avec attention soutenue, merci na papa prophète Roland Diango Motema ya maman Clotilde Boza la bino pour la rabino trésor Dongo Tresia Dongo Boza vraiment ébélé beaucoup la biso avec attention soutenue Clary Koutou Nathalie Mawete Boza wana Lilo Nassi Kayembe d'habiter ba biloko ni na pas beaucoup temps nango pour na ko réaliser film au kozwa li solo o ezaki vina yo oye o tiango siko sur scène bato ba jouer ngo ba incarner ba rôle lo lenge ka ke salimaki est-ce que ça sera facile pour Nabino? Non, nakolo ba ezaka facilité, ça peut être difficulté, mais ezaka qui est travail kaka déjà mon équipe wana les équipes à mkiete équipe wana to ezapena équipe de grands au mona eza école mobimba ne eza wana au moni président Massassi au moni Mindondo. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des équipes makasi. Les vraiment équipes makasi, tu travailles comme de professionnels. Et puis le film se déroule qui très bien. Tu travailles comme des pros vraiment. Casting et ça mais kapana yumoko? Oui, casting les films nanga histoire nanga na komi na silisi na mona vani na bandi ko raisonner casting nanga. Na bi awe fona cha Mindondo. Awe fona cha président Massassi mon papa chéri que je salue beaucoup. Na bi awe fona cha Baptiste Njuki papa nanga balobi père artistique nanga awa suja coquette ndo mona ki bango nyonso na eza casting nanga moko na sali na classe yango na bandi ko benga pe Pierrot tokuta na te na tourner Vini o Kingani tokutani pe to tourner. Voilà. Mais Lilo film et ça là qui quelque part la télévision na yo Miroir TV de Nassi Kayembe mais Lilo to se retrouver sur Lilo film y na kati Bio News télévision transition na transaction en salamaki pour nani. Non, Daniel, vraiment la question non, vraiment très claire. Bah fan nanga, bah tous les spectateurs sur Bio News télévision, bah on ne peut pas la grande racine de la presse congolaise Nassi Kayembe. Mais puis que ça n'a mal entendu moko ezo le ka place wana makasi. Oh eza TV, eza radio T, bon. Eza que film eza yanga. Ngamo mukomi ngamo mnasali kasi ngamo msali nyonso naza na site na nga Miroir télévision de Nassi Kayembe oyo ezo exister ti lelo so mutu nyonso place aza na bandako na bino bobeti kaka Miroir TV de Nassi Kayembe na YouTube bokomona yango nazwaki produit na nga na tia na site na nga moko Nathalie na moni kaka epesa te tellement pe occupé na ba makambo ebele gérer ndako ba quoi ba tournage ba tunisoso oui ba émission wana na moni que na mi pesa vraiment te na site nanga ni ko décider na bi non l'effort soutient les faibles nde baloba kaka Nathan na bi na ko pesa film nanga wapi po na sala dio mo boyo baloba ka dio d'enfer po pesa pe la moto mbala moko na raison na bi non. Les jeunes talentueux moro les garçons bio Daniel Lebika na joué film nanga na propre volonté nanga na bi Daniel joué film nanga kotango na site non de Daniel a joué film à kotango na Bio News télévision mais ba malentendu on a nyonso le kana ebité puisque je ne suis pas là pour na le Nassi Kayembe partout bazo benga Daniel Lebika Moyibi Oyibi film abatu yo Moyibi il y a même le vieux que je serai pas vraiment on a un peu pour beaucoup de respect par naïe le vieux bazo ça la débat dans mutu moko boye le vieux ayebi place azali le vieux wana zo ça la débat dans mutu moko boye Maurice Moura bazo ça la dans échange abi Moyibi wana we Moyibi wana Daniel ayibi film abatu histoire de ma vie naïbité par là okolo bandenge nini parce que eza ko saluer mutu inconnu wana mutu azokoma wana tu vois Daniel nazana tente ya kobanda ko répondre ba immature tu vois ezana mutu muzo aza mukolo aza ba wabo mais aza immature au moins ce qu'on aza na temps wana te mutu ya Monique ba yibi film
Approuvant, c'est facile de prouver quelque chose. Nana prouver Miroir TV de Nancy Kaimbe côté na YouTube au monango. Miroir TV ezate que excellent ko non. Eza Miroir télévision. Ce ko lingo côté na YouTube au monango. Ce qui muto azana ba compte à rendre. Atika yo. Bazo mona lokola maillot de faiblesse. Ce muto azo se sentir plus fort. Il faut attaquer nga. Il faut s'adresser directement à moi parce que ngande mna pesio film produit na nganga mna pesio so muto azo réclamer so muto azana posa okende na l'état Daniel oyebi ke na Congo pe l'état na biso existe ke loi existe et surtout te comme na état de droit oui la loi existe ka so muto mon ke ba yibi eloko apporter plainte contre nga naza na kimite na kendaki tour na Luanda kana cadre boulot na nga nazongi pe so muto mon ke na yibi eloko akende ko funda na kombo na ngai noke na kombo ya Daniel wana eza kobanga na bato pe bazolanda maka bozo comprendre ke muto obanga azobanga po ayebi ke ngape na za nani azobanga soki aza clair aza pena bato baloba vérité aza sincère akende na tribunal akende ko sala plainte contre nga siko to kende ko samba nga na ye total na misu devant l'état to samba total siko nanya kolonga nanya kokweya parce que le jour d'aujourd'hui tout le monde on parle de gauche à droite, message, commentaire, surtout dans le film Daniel Moyibi. Et je suis mis à la maison dans Mitel Nabi. Ah, mais on a aussi porté plainte. Pour déjà un jour public. Il faut que immature, il faut collecter que la loi est rédiquée bango. Tellement mon éducation de base. Donc on a bango à qui école peut malungate. Poto nzambi akeka poto moi formation moko brique sili okomo mona bana batu banyama obanda ko finga obanda ko n'importe ko finga mutu moyibi par rapport à quoi tu n'as jamais été producteur ozana lien moko na Daniel ko Daniel ko yibo nini ozaki producteur ya banyama to ya banzete producteur banani ezaka po komonisa mwana batu pasi toni oui mais c'est ça ezaka komonisa kaka mutu pasi tellement que ba sala dio na bango oya azali problème na yo o peut soutenir moninga na sens wana bonga na koloba bon pour ceux qui pona film histoire de ma vie il a fallu que mutu wana s'adresser directement et pas na pour Miroir télévision tina lo babo eza ex chaîne T eza Miroir télévision de Nancy Kayembe na lo combien de fois. Mais les Miroir télévision ils ont fonctionné dans hein? Oui, Miroir télévision ils ont fonctionné quand on a tout ça OK. Tant il y a ko tourner de nazana ngo teta na auto uta Luanda na tourner boye ba film la biso les kakawa au mona vraiment il y a ko tourner mais exacté mais quand la tête nazo préparer que na bando tourner biloko ekota nazo créer équipe mo bona travailler na bango so nga na tourner te mais bango ba tourner ka biloko ekota kana et par l'histoire de ma vie est-ce que Nancy Kayembe tant no sala qui vraiment allusion ngo nyonso ongo yebisa bato ba otala bisoni ongo ko apporter bango ni loko à concert oko yebisa bango ni bato muso obo ba se retrouver na ba problème wana tila mokola lelo oko yebisa bango ni en tout cas histoire de ma vie na ko lo bango na premièrement ezaki rêve nanga banda bo mwana Dieu m'entend parler nazali mwana mke na âge à 7 ans na bando banga mukolo na kokola tant na koma mukolo na sala film o nyonso na omona na kokoma ka ba film makam nyonso na zo mona depuis le jour où na sala film na joua makambo wana na koma un peu kimia na kokaso ko vendre kimia ko lela te histoire de ma vie ezaki leçon eza vraiment leçon morale à tirer bon moni vraiment que eza na bana misusu ba kiza bango na kindo baza bandoki te parfois ka comportement mo boy moi na za comportement bizarre ou bien moi na revaka moi na ndoki ou bien pasteur moko alukuta ponga na leka nango ya lukuta te na leka nango na mona yi prophète Ginola a intervenu qui par rapport à situation où il se présente qui na suka to comprendre que papa lekina oui et nga prophète oyo akizanga bongo na vraie vie azalaka ti lelo na ko kotanga kombo na été bon asia s'excuser asenga ba pardon prophète on a la vraie vie pe s'excuser oui s'excuser vraiment pour amona pe oya yo esengela ki amona abenganga s'excuser et puis na limbisa nanga nzambe yemoka muto ayebi mais en réalité nazali nanga ndokité na eba nanga eloko moko te. C'était juste pour nous encourager pour tout nyonso parce que comme les sous na suka to ezaka pour notre 6e épisode ba comprendre le pays idée na sika MBP après ça bango ba mbote la bango parce que ben so ko dire kota loboko to ya olambela biso sosa nazana nga ba onyo so balingaka nga bio news télévision mobimba ba fonyo so Daniel Lebiki na lobi na lingi bino ya trop ya grave bo tout à l'heure mon akati à Londres boss de boss balobi masolo kaka ndeto
tosololaki nde toyokanaki kaka bambote ebele na bato nyonso balingaka nga mpe nazosenga bino ke bosoutenir nga makasi bosoutenir nga spirituellement financièrement moralement mpe bolanda bilobela te basabone mpe na Miroir TV de Nasika Yembe. Oui bosabone mpo na moi déjà bato ebele kutu baosabone baokomeyanga mpe na commentaire ke nansi tosabone mpe na site na yo bosabone massivement bozala de site et mpe na promettre bino ke eza dernière film te deuxième volume ya histoire de ma vie eza mpe bafilm ebele oza toujours diffusé na BioNews télévision mpo audio d'affaires. La star Nasika. Ah merci Daniel Ebiki talaka yo mabele mame kaka bocho mona ba makelele wana ba bruit wana na kati ya bandal pembe na ndako Nasika Yembe place Nasika Yembe lala kande mwa makelele wana we wana bino mo boye bika na lingi bino trop bana poto Pamelo Bubi ba bina kati ya Irlande Bibi Pik nde makambu notre jeune talenncier balobi ki physicien na biso mona mukie adi makambu nyonso moto pe ana posa ba programme moto pe ana posa au pharmacie ne faut gérance mauvaise à l'automatique informatisé moto pe ana posa restaurant na ezala informatisé soka na ba programme logiciel moto ali non oui moto aza balobi Pamelo Bubi aza congolais na biso awa kaka ba jeune na biso bakenda ko évoluer na poto ba biso bakenda sala ba caillou baza ba 1000 francs 2000 soki 2000 euros na bango ba ko sakana na bana batu me yakenda ko tanga akenda ko balusa mutu na ye après ye kozonga suna mboka na ye po oya azui aya ko aider bandeko na ye babi na kati ya Bibi Pik oko se retrouver pendant eza na ba application nyonso boyebi ba makambu nyonso pendant bien eza na kati ya Bibi Pik. On a pour ça Bibi Pik a contacté toujours BioNews Télévision bozala décidé on a fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs c'était juste le point sur le i avec Nasika Yembe par rapport à l'histoire de ma vie vous avez compris la star comment c'est s'expliquer par rapport à déroulement, peu ma précision par rapport il y a Moïbi, Daniel Moïbi, garçon bien Moïbi, mais vous avez compris comment la star a s'expliqué, donc on est là, ensemble, il n'y a pas de souci, et surtout que tous ensemble pour un seul but. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques, toujours dans BioNews Télévision. Un grand merci à Berliboula, Berliboula, depuis quelque part, Yozawana, Lobi, que notre rotam Boussango Boye, pour ça bien, Rika, moi, ça Pembe, merci à tous, Kija de Bundes, merci à Groupe Ambiance, on est ensemble, pourquoi pas Maman Bijudor, on a la chinoise, groupe tout le monde, merci à vous, vous êtes de partout, beaucoup Landabiso, avec attention, soutenir Maman Pierrette Moulinga, NP. Merci. Derrière la caméra, Merlin Niwa, vraiment Zamba, Merlin Niwa, merci vraiment, bye bye. Balobi nini BioNews Télévision. BioNews Télévision, c'est-à-dire awa format réalité, awa likambo ya bio. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.